Sarabanaté, aux autres charges Banaté, mais aux autres responsabilités. Pourquoi vous êtes irresponsable à niveau à Bongo? Vous pas bande konabiso, surtout ba député mususwana, bo batikali fidèle na nini na yemei na bangwana. Donc bazwa courage, baza mibali, baza basité. Oyo ta mususu, ceux qui lelo a changé position, bako banga, ceux qui pona bako bomaye, ceux qui pona bako sala nini. En tout cas, faut bazwa courage comme étant des hommes. Nazana mauvais souvenir ya bureau wana pourquoi? Tozana moment ya Covid. Peuple a souffrir, le peuple qui ne travaille pas des années. Mais au lieu d'aller la tape pour salaire, il y a peuple il y a qui va accéder à $2,000 sur 4,000 €. Yo mabunu na zo bisaut. Yo na mobali na yo ya banda ikolinga yo na kabila. Nenga komisa ki omwosi na ye okendaka ozongaka. Tosi toyebela déjà makanisi na bino yo na mobali na yo. Mais ndenge tolo baboyi. Bosi bokwei déjà na ina loba boye déjà ngonge se koki oyo papa lobaki déjà ngonge sali nini ekoki misale sali nini e bandi to bandi déjà ko pupola bango moko to bisaki bango te bakosala nini bakonager le bobanga te ba député de ato si to récupérer belé. Combien déjà au koki ko ça parce que les chiffres sont aussi importants. Bon ba chiffre to commis déjà peuple. Bah 270 500 députés au bazar nakati 300 aussi to commis déjà 312 par la nomination d'un nouveau formateur parce que président Lobagio ba nommé président Rocha formateur wana colonie. Bon formateur déjà ça yebani déjà tosi toyoki déjà ça yebani déjà tango Jésus tango ayaka mba Jésus ça yebanaka déjà ayebanaka déjà kolelo kwa nazali azali biso moko toyebi azali toyebi jamais tokolo bakambala moko bwete mais akomonana oyimona ekambala moko abimine tiliyebo pou abimi mbala moko ouais on convoqué plénière te mabunda ndeza wana ata lobby qui a convoqué plénière. Elle n'a pas droit de convoquer le plénière. On a revenu à la question par rapport à silence et à FCC. Je crois que bien, nous toujours dans la classe. Ceux qui professeurs posent question. Ceux qui élèves aux la réponse aux alliés à propriété. Je crois qu'on fait la carrière. Balobaka ceux qui ont éloqué Koloba. Mubulo et salami lundi na mardi et zalaki makasi ba sanction et salami to monique babotoli Janine Mabunda sécurité babotoli deuxième vice et assemblée nationale sécurité. Point de vue nanga ezaka Mabunda atambola kine. Présence na vraiment na linganga to mukete na lingo mone kutute. Siko makamyo so tozo luka nyonso ekokasami parce que to moni makamyo so ezo mwana na miso biso nyonso simbi yango. Mais pour nana sengo makasi ne na boye na bike mabundi asa koinai pour ngai pour na biso to bike mabundi asa koinai mabundi te mabundi mabundi asa koinai. Rossi News TV et biso ba news ya sika. Oui, to s'abonner massivement à Rossi TV. Kuna to mona ba théâtre, ba émission, ba elubu, musical, political, chronical, sportical, karatécal, news on Rossi News TV. Abonnement ba s'abonner kaka. O s'abonner, aucune notification. Kuna ndesika makambo elali bébé Rossi News TV. Ne makambo. Bonjour papa. Bonjour. Oui papa, tout le monde bino awa. Vous le savez bien aujourd'hui, ezali plénière moro o ezali vraiment ya makasi oyo mabunda yete mtako diriger yango. Ezali pona koko esa bureau na mabunda. Quel est votre point de vue par rapport à plénière ya lelo? Point de vue nanga ezaka mabunda atambola kine. Présence na vraiment na linganga to mukete na lingo mone kutute. Pour nanga akenda kumeka koja tata makolo na ikunate.
Ok, ni pendant que non nommé président Moussou à Siganakati Assemblée nationale. Vote ça les malelons les apports à Kende. Bonjour papa. Papa to mono likola moto a ozo c'est la gauche droite. Lelo plénière ya lelo nino koki koloba par rapport ya plénière ya lelo papa. Po malobezali ya bino ba analyse na bino yango to mona ba réalité na yango nini o koki ko expliquer ba imboka pona makambo ezali koleka na mboka na biso na mokolo ya lelo l'Assemblée nationale. Merci pour couper sangali loba. Azoloba boy pona makambo ezoleka na Assemblée nationale. To moni biso nyonso ndenge pétition ezolinga kota. To moni biso nyonso bazo pekisa banto ba kota na kati te ba député bango moko parce que mubulo esalami lundi na mardi ezalaki makasi ba sanction esalemi. To moni ke babotoli Janine Mabunda sécurité babotoli deuxième vice ya Assemblée nationale sécurité nde ezoloba make. To moni ke ba bureau nyonso déjà ekwei lelo nde fin ya Mabunda na bureau na ngo ezokweya siko tozoloba boy. To moni ke makambo nyonso tozomona na minute oyo eza makambo oyo babande koyebisa biso kala ke makambo nyonso oyo koleka fati akodirige moko oyo na makambo nyonso na maboko sikoyo makambo nyonso tozoluka nyonso ekokasami parce que tomoni makambo nyonso ezomona na miso biso nyonso simbi yango tozouta kuna na Assemblée nationale. Tomoni ndenge bato ba sepela bantu bazo mona ba moneni ke makambo nyonso la peuple congolais emoni ke makambo nyonso esili wana tozo senga président de la République à soutenir au bureau ya sika oyo ezo monena ke ezo sale la peuple congolais bien ezo sale le peuple congolais bolamu parce que pour peuple congolais esengi ke bureau ane kwe libala ane kufa libala ekufi il faut makambo nyonso elongomba na po président de la République asala musala ndenge sengeli président de la République asala musala ndenge sengeli en tout cas anga lelo za obeba vraiment donc papa yo yawa po oza biso za gardien du temple omoni logo yo to zawa eze logo na biso ndambo tozawa gardien du temple mais majorité oyebi baza kuna même susu pe baza na banzela baza pi bazo dondo toza la mobilisation mo ya black té to zelo kongwana mais pona nga na sengo makasi ne na boye na mbike mabundi asa koi nai pona ngai pona biso to bike mabundi asa koi nai mabundi te mabundi mabundi asa koi nai donc prendre donc bango ba blakaka ide peso yo papa balobaka trop ke ide pes papa toza machine don ya black te to l'équipe bango na musika na politique komoni batonga na sanzete sous les bois nde kasi yango bimisa batu na bango waza kuna mususu wana baza kuna moto tanga bakombo ya tepo na fula bango pamba kwa vous comprenez maintenant na mitso nde za boye toza mobiliser tozo kota biso na boye nesinga na zaidi ya kuna mena yeno na tana position pour tambola to sionner partout c'est ça donc to songa sukuna na ministre batie de bazula to majorité to yango bolinga te bokwei siko mais yé moko pe kabunda mabunda ndenge zo benge mabundi yé moko pe alobi yé pe fois a convoquer réunion mususu ya makado plénière na batu ya bureau na ye waneza Sonia moni Sonia nde sala ebongo moni eza Sonia nde sala ebongo voyons voir ce qui va se passer aujourd'hui à partir de 16h batu ba congolais ba Hollande même na 16h ba Hollande mabunda okoya mabundi akoya est-ce que plénière ya lelo et aboutir vraiment à quelque chose quelque chose où ezala bien pour la population congolaise tout entier ba osepela oui merci beaucoup vraiment tous les sous liloba papa na biso awa papa maloba na yo vraiment nino koki ko bakisa na onde ko na biso uti koloba en tout cas na sepeli vraiment na ndenge boye onyo sotozo mona eza ba combattant toza na kati ya chaise na biso ya IDPS andenge toza to mukongo te toza moluba te toza to ekolo te toza bana moko nde tozali awo do IDPS lobaka te toza mona moko do ndenge za boye yo mabunu nazo yebisa ot yo na mobali na yo ya bandai kolinga yo na kabila
Nenga komisaki omwosi na ye okendaka ozongaka. Tosi toyebela déjà makanisi na bino yo na mobali na yo. Mais ndenge toloba boye bosi bokwei déjà. Na ina loba boye. Déjà ngonge se ekoki. Oyo papa lobaki déjà ngonge sali nini ekoki. Misale sali nini ebandi. To bandi déjà ko pupola bango moko. To bisaki bango te bakosala nini bako nager. Siko ba nager te? Ba nager te? Ok. Sikoyo bozela makambo déjà ese bandi déjà. Nakati na minute ndenge tozo yoka sikoyo ba député déjà basi ba bandi dia musala na bango. Na yebite esimbi parce que biloko elamba maka ozo yoka moi sola biloko ezobela sola biloko ezosa déjà makambe se fandi déjà na ndenge nini biloko efandi tokomi déjà koyoka moi nungu déjà makambo ya mwana mwasi wana déjà ese kwei parce que na olanda ba député mingi ata na butunde na avant na la parce que na landa kamingi ba makambo ya politique parce que biso toza bato oyo tosi tozwa déjà mayele pa ya papa asala kisa biso de idéologie ya kosalela makambo ya politique parce que ba député belé tosi tozwi de ba député belé bobanga te ba député de tosi to récupérer belé. Combien déjà au koki kopesa parce que les chiffres sont aussi importants. Bon ba chiffre to komi déjà peu près ba 270 500 députés au bazar nakati 390 ouais tosi to komi déjà 312 députés oui 500 majorité déjà ouais. À quand la nomination d'un nouveau formateur parce que président Lobakio ba nommé président Rocha formateur on a une colonie bon formateur déjà ça yebani déjà tosi toyoki déjà ça yebani déjà tango Jésus yaka Jésus tango ayakamba Jésus ayebanaka déjà kolelo kwa nazali azali biso moko toyebi azali toyebi jamais tokolo bakamba la moko boete mais akomonana oyimona ekamba la moko abimine tiliyebo pour abimi mbala moko zana droit ya convoquer plénière te mabunda ndeza wana ata lobby qui a convoqué plénière. Elle n'a pas droit de convoquer le plénière. Ngina revenir muke na question tunaki na ndeko na biso pona kolobake par rapport à silence ya FCC. Je crois toyebi yango bien ndenge zaka toujours na classe. Ceux qui professeur poser question. Ceux qui élèves aux ana réponse moko aux ali appropriété. Je crois okofanda kalanye. Balobaka ceux qui aux ana eloka koloba. Oui papa, nous le savons tous, nous sommes des Congolais. Son mandat son caractère d'ailleurs, même quand l'IDPS abandonnait toujours pousser, téléméla, troisième mandat, il était calme. Mais après un certain moment, il faut réagir. Et par l'ande, il faut sa réflexion. Silence, vraiment, et vraiment. Silence naye toza na somo nangote. Azala na ba agenda caché. Azala nangote donc eza ko déranger biso nelo comme côté. Biso toza toujours chef de l'État za déterminé pour atteindre objectif naye oyo a créer union sacrée. Yangonde biso nyonso peuple nyonso toza toujours sima ya chef de l'État pour na kolanda vision na tito comme na suka nango. Ba garder silence en tout cas ça nous concerne de rien. Donc et là to ko senge pa bande ko na biso surtout ba député mususwana bo batikali fidèle na nini na yemei na bangwana. Donc bazwa courage, baza mibali, baza basité. Oyo ta mususu soki lelo a changé position bako banga soki pona bako bomaye soki pona bako sala ndenge nini en tout cas faut bazwa courage comme étant des hommes baye bandeni ya kotala destin ya mboka mobimba batala destin ya bango mokote mabumu na bango te batala destin ya mboka mobimba yango ndie loko na kosenga bande ko na biso na batikali kuna vraiment bazwa courage ya ko rejoindre union sacrée pona biso nyonso to atteindre objectif moko ya kotombola économie ya mboka na biso. Bon, plénière ya lelo tozaka na besoin que non ba statuer quand même bazong c'est bureau définitif parce que tout mona il y a bureau sortant il y a na bagafe belé bureau sortant ya nani ya majani na mumbunda permettez na benga mumbunda selon moi ça ne m'engage que moi
bureau wana ezalaki na bagaf président azakoloba na 13h30 il a zongi réponse na 14h. Donc ça dit que concordance ezalaki. Et pourtant deuxième personne, deuxième institution na Kachamboka, mais parlement moko vraiment et ba travailler te pour na peuple. Babandaka ko viser ba intérêt na bango. Naza na mauvais souvenir ya bureau wana pourquoi? Toza na moment ya Covid. Peuple a ko souffrir, peuple qui ne travaille pas des années. Mais au lieu aller la tape na salaire ya peuple on il y a ça ko loba ke baba excellent bango $2,000 sur 4,000 wanozo. Mais où est parlement où est? Donc ça dit que bureau wana kende. Bureau wana kende. Wana parce que na confinement ndenge babane ko senga ko ba excellent bango $2,000 na salaire na bango et voilà pourquoi vous parlez à une dernière énergie qui ba kende. Ba kende parce que depuis que parlement wana ezawana ils n'ont jamais traité quelque chose, ils n'ont jamais traité loi moko pour le peuple. Depuis que le Parlement wana isawana, qu'est-ce qu'ils sont des lois ni no ba vota pour le peuple. Donc ça quoi qu'on travaille kaka pour na ba intérêt na bango moko. Donc ça dit que bazo kaka peuple. Nazana mauvais souvenir ya Parlement wana. Un député qui dit que non ba toucher ba salaire na biso parce que to pesa ka ba aide moko bo to sala ka ba pont. Est-ce que ko sala pont ils ont rôle ya député? Mais pourquoi pas voter des lois crédibles, des lois assises pour que le peuple se retrouve. Il y a besoin que le Parlement bureau wana kende. Et vous pensez que le nouveau bureau est vraiment bien constitué et qu'on apporter vraiment plus pour la population de Bisso? Le nouveau bureau est Zakoya. Et leur bureau est Zakoya. Tant que le président de la République a déjà un boule informateur. Et si le président Lelo a yé, bureau wana est le président a nommé informateur. Et si le problème informateur est bousculé et bougé, mais je ne crois pas qu'il est bousculé. Mais ce qui bureau est, tout le monde est travaillé pour intérêt au peuple. Mais nous, le peuple, on va s'approprier la nation. Parce que bisonne te pesi bango législature wana, bisonne te pesi bango mandat. C'est ainsi que tout ça qu'on conscientiser le peuple conscient que tout s'approprie la nation. Et on n'acceptera jamais que le 2, les 3 ans, oh etikali, batuana ba matela biso na solo na ilungi. Non. On a to boyango catégoriquement. En tout cas, nga vraiment nazongisi matondi mingi na chef de l'État na makambu nyonso ye azosala en tout cas naza ko encourager. En plus, na sepeli na ba puis à Jewana abimi nini na bureau provisoire na sepeli na bango. Tokoki kozonga susi matin mais faut tokenda en avant. Donc il souhaite nanga que makamwana ekende malamu toza ya posa ya changement na kata mboko tolingi susu babiloko o wana tolinga ngo lisusu te. Tala nanu tokomi na âge ya boye eloko moto sala te ya kata mboka jamais na mboka moko salamate. Alors oya komeka kozongisa ngo sima ayeba ke peuple pe aza ko viser ne pas naye. On a essayé pour contribuer sa contribution dans yango. Merci beaucoup. To moni bino abozali ko panzamika nezani. Makambo tozala ngwa ezali boye. To lembi violence faite à la femme. To lembi façon ya viol o ezo sala na kisasa o to lembi. C'est pour cela que tu mesure boye. Moi si mwana papa yoka message oyo ke kobotisa mona bato te osundola yo tika na bana yake ne kobokola bana otangisa bana te ozozo charge bana te mais oza responsable te pourquoi cause la irresponsable na niveau ya bongo il faut la responsable ozo charge na yo oye baneni ya ozo charge na yo po bokola bana na yo soki te mibeko ezali ekokangama